Irene Masiandoki. Ebetelinde zo bomba bango bazabana. Mwasi a regreta kate bazabana. Betela biso masolo oyo omesana. Ko betela biso ya solo kasia. Mwasi apela ye moko sa mombonda. Mamirene ya bamasi andoki. Ezanga papa flamand noir. Papa na chimia na miracle. Irene Masiandoki pe. Oleki bango mwasi mbiji. Mama ni mama, apela ye moko so mombonda. Epela moto, apela ye moko so mombonda. Epela moto, apela ye moko so mombonda. Epela moto. Toto Kinel. Oh. Kasi biloko nanga depuis na tinda bandeko nanga na ngolo ba bazila biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo bakoli na tinda kiko? Nasa ndingini. Mo na tinda biloko ça fait 6 mois na agence nango. Mais iko ma TV. Non. Rita na bilo pe leki nanga botaka pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndela ba moko na studio, aboka ta mutu mo di bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la conteneur zo ki nangola, ils ont changé l'élo. Faut ça biloko que nous joyeux quand on ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché biloko de Angola, fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque biloko en France et qui m'a mon Angola. La conteneur peut direct 45 jours sur biloko là. On a ça sur biloko sur la voiture vraiment. Mais quel est joyeux en Angola maman? Antonio Miala. Moi on va lier wana. D'ailleurs on peut dire Rita yaka. Nangola za wana. Angola normalement c'est na palanka. La palanka. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanka wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalanga. Oui ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zarawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tuni kana Rua G. Batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka mo batutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business. Bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, limero wana eza wana Londres. Oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Sobamisana Kolanda, Irene Masiandoki TV, identité à Bundesi, oh maman, Bino la cabino, Kakaba, histoire vraie, pour Essa la Bino, Bavre Makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali, Nengen Alobaka, Nzambalola, Apambola Bino, pour na patience, fidélité, confiance, Ndenge Bozelaka, Masolo, Irene Masiandoki, et ça la vraiment bien Makasi. Yango to Ebisa Kabande Konyon, son Bozolanda Biso partout, ba, oh non, ba sabonate, na chaîne, oyo bo s'abonner au chaîne na maman abino bandeko déjà bo s'abonner bo partager parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to sela ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie yango to senga kana bandeko partager vidéo liker sango to lisolo et panzana et ça la vraiment bien makasi to pesi merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille pesa ndenge na lobaka respect na maman 22 moi so mebla 22 ndaku na Verchache balobi Betty la patronne alonga mpiaka moi si maele balobi umela tobosana te koda mbuka ya Willy Musheni ndenge to lobaka fondation Willy Musheni ezosala makambu ya kitoko code des mondial papa social Willy Musheni bamurena bamureze to pesa merci na maman Sylvie Mwanzaka na Congo Kinshasa balobi restaurant super Oben
bamouré na bamoureuse ba diaspora soki oki Congo Kinshasa oleki na restaurant Bastar te restaurant super urbain te seki okomaki te kolia bio na bio propre ndeti na film balobi restaurant totika na Congo Kinshasa ya propre ya kimia kolia ezali restaurant super urbain bandeko bandaka biso partout tozopesa merci na mama Cornelia Lutadi la mwana télé si moi c'est tata na kati ya Bundesi balobi Gracelet cosmétique ekanga masolo béton masola ba teinture botikela kaka mama Cornelia bino tout bokanga parce que Gracelet cosmétique banda to bandiango plus de 5 cas témoignages nango kitoko liko nango ba vitamine ezawa na yaka koza solution yo mutozoka makolo pasi mukongo pasi ozoko akotambola malamu te benga eza na ba vitamine ozomela yo moko okozonga oko témoigner ya koloba mingi ezate balobi nde kaka na lobaka mama Cornelia musala eleki maloba nebele umela ba morena ba Maurice Irène Masiendo ki yakabo bandeko bazolanda biso partout tobosana raté na zarana ya nanga ya Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko peta imami la plus belle na kati ya France balobi ya prêtre Zakari vient na biso ya Bogar azalaka ya moko donc unique na genre nae tobosana rapete mama Lili Mwimba ya papa Oscar balobi mwasi nzambe Lili Mwimba ya papa Oscar na kati ya France ba morena ba mauvaise de la rabino masolo ya soto sela ka proverbe 19:20 posunga yo nanga na suite ya vie lisolo nazobeta bandeko bozwanda biso partout eza lisolo ya ndeko moko ya mwasi oyo famille ndenge tolobaka bolamu zoba mawa eza ngambo bandeko nanga bolamu ezalaka zoba mawa ezalaka ngambo yangeza na bilo musu na famille soki mutasali yo mabe foko kopese ba discipline toloba bongo foko zala vraiment makasi parce que ba famille tozo bota malango eza na babuzo ba ebele ba morene ba mores tobeti lisolo moko ya pasi toyoki lisolo moko ya mawa tolandi lisolo moko epesi vraiment souci pourquoi na lobi boye parce que famille ebengi makambo ezali famille eleli pe famille ekabwani pona nini ekabwani ezala ndeko moko ya mwasi na Congo Kinshasa bande ko débrouiller na ye ndeko wana atekaka bilamba na ye adébrouillera très bien ndenga kenda koteka bonga zaki na petite sœur na ye petite sœur autaki kobota basentaki ye avanda kaka epana bango ye pese wakenda koteka avanda kaka epana bango aya komona ke petite sœur ni vie ezoke malamu te vi kazana mwana mobala malonga ezate eloko kolia fo et dépendre kaka na ye akomaki loko akomi na charge ebele alobi na petite sœur lokola mwana si apusana akomi na ba 8 mois bo etika mwana landaka nga esika na tekaka to banda kotekaka biso mibale lekine abande kotika mwana taka na Congo famille zaka munene mama zawana ba cousine bazai lupango mutakotika na mwana amonanaki abandi kolanda grande sœur niska bande koteka bilamba kuna grande sœur neko zaide lokolo ko banjo landanga yo tikala awa na misa ngana kotaka na kati na banda pe ko sala livraison na kenda pe ko tikela batu to sala pango en ligne po yo zo teka sur place ngana boujara po grande sœur azaki mo courageuse en tout cas bande ko sala bongo nzamba pambola ki bango bande koteka penza malamu selon témoignage ya famille ekomaki na tamoko ya so aki otika biloko na bandaka bato azotambola tanga kozonga leki oteki wapi mbongo ezomona na te ya aloba te bola muzoba maweza ngambu meleka bandeko oteka bandeka même ko se retrouver pona kosombela mwana miliki parce que mutasentaki azaki no mbali moya malonga te leki tanga ndoteka na ya na tomba ndeko oteka na selon témoignage babi moi changement ekomaki moi suki ekomaki moi propre moi lipape monanaki moi lipa mona ekomeko mwana parce que bandeko oteka na grande sœur na ye ya soki abipesa mbongo lokola otikalaki na mesanga na otiko livre babiloko ndenge ezala kaka mbongo ezomwana te makambo ebandi mike ya bite me foto sombaka bamarchandise yo bambongo bamarke komi koleka makasi abi naleki soki boye vomi koyaka lisu te bando ye nzambe azosunga tooteka bien me mbongo ezomwana te na maboko eza nini aye kopesa rapport epai ya mama na bango abite na kosola na ye atika te tala kaka ndenge bandi koteka boye bongo na mwana mama lobika mambebele ya apesi leki chance nzoka leki na mutema asipelaki te bolamu zoba maweza ngambu nalobi yango même na bapropre famille na biso ozomona oyo surtout na biso bato toza na poto tokomi na barando na bafamille na biso soko otali bien tosali bango mpe eloko te mutu moko pesa mbongo akoteka koya na ye asilikela mutu pesa mbongo akoteka lokola ya koyi idene za nini yo fo piasu mususu yo bapesi mbongo akoteka soko koyi bapesi su mususu misusu boza na poto bokolanda lisolo pesa mutu mbongo akoteka azo biso ke bakisa fonge komi kokita tant bani bongo nalela aka awa nafutela bana classe ka awa donc lokola pesa mbongo akoteka omemi ngambo ya kosa sube forte ba famille bongo ezali bola muzoba
mawa ezali ngambu yango nazoyebisa na poto ezala ya mibali ezala ya basi tolongwa na distraction basi babisi mabaya na bango mpona susi ya koluka mpo kosunga bafamille mibali mingi bakouple na bango eza na badésordre mpona bafamille kosunga baniese baneve na baleki na bango babota bana batata bazalaka te bango babima banoko bazwa bacharge yo couple nezoningana mpona ndeko moko lobi ntango kozanga libala lobi ntango kozanga ndeko wana koyebiso osalelanga nini bandokenda poto baréponse wana tozwa yango na mabota soki ezali opesi soki eza nango te ndeko na komitungisa te bola muzoba mawa ezanga peut-être opozolandanga sokutama na kati ya kantine bola muzoba mawa ezanga mbuteyama ndeko wana mwasi oki mama akontinue kozana ndeko na mwasi ndenge mama apesa ye conseil na soli na ye kolongole te tikeka akenda koteka bongo mwana ser wana atikileki na pesi chance nzoka leki asepela te leki ndenge asepela te bongo ndenge liso eza mosusu ye azali koteka kuna na wenze abina ake kolivre biloko na ye ntango azongi na bamwa ya Kinshasa asombi fanta na ye amela ye azwiji ameli azipi nini azoswa na telefone il paraît leki azwa poison atie la grande sœur ne cousine te mwana mama na bango bolamu zoba mawa ezanga moto olingi osalisa ye wana alia poison ntango alie poison ake na ndenge ezalaka na ndako bamalaise ebandi ye ekini ekoma soki olie poison basalisaka mpe na bokoko bandi kosalisa mwana mwasi wana na bokoko en tout cas abikaki me akondaki abebaki esaliki wenze nyonso bayebi ke batieli ye poison pourtant batielaki ye poison nani atieli ye poison leki na ye je ne crois pas leki na ndoko ni toujours koteka mama moko ateka na bina leki ne nga nazosepela na yo te mwana mwasi wande koteka azalaki mwasi mo malamu respect azalaki social mama na sombote yo ye na balolendo ebele oza pe respect mingi te bata wenze basepelaki mingi na leki te bazali komona aza na mwa comportement moko kitoko te par rapport à grande scène mutakana esika wana basalisaki ndeko na bokoko ndeko abebaki akondaki akomaki na faiblesse bande koteka bande kokoteka nde ntango abiki ne babe après 2-3 semaines nde ayaki kosala crise ndeko wana ayaki kokufa me basalisaki poison na ndenge ya bokoko ntango ayeki kokufa makambo eyeki kobima nde baverité eyeki kobima kaka na Kinshasa na mboka wana eza na makambo ebele mboka wana eza mboka mo baeglize liloba ezali bata misu mine na Congo baza bamona makambo bazali yaya akufi ya azalaki na kati ya mort babombi ya na ndaka mali lupango bavandi lokwa matanga na kati ya lupango mama moko akoti ayekaka pe eleki na biosali ya na obwe pona nini ya no atiki ata mwana mokili ta zwi ata libala te mazalaki mwasi azalaki makasi po yasi akolaki azene na mobali te atikali pe kobota te azalaki lokwa na poma mabota po atikalaki pe kobala te nusu akoli aboti te bolo bati pe te kaza na poma mabota po nanu pa bali te nusu alinga pe tamsu na bala bongo na bota musu pe po zoze mobali faza la pe po atia yango ya azalaki na mobala fixe te akenda koteka debrouillaka meleki basenteki deja abotaki mama na kota bi pono sali ya na obo opesi mama na bino pasi mama bino ndenga zole ya na pasi na mutema bwezo le belelo kote yoki kotia ya no poison pona nini mama lupango eningani yemba mama bi ye mutatilaki ya na e poison atilaki poison na fanta ezalaki mukulube mama na bikoli bango na lupango mwana na kolenga kolela zobi eza yete bandeko batombo babosali biso bepona nini mwana mwasi azaki atakutana tata mwasi na nzela ataza na bozwi ya makasi to mwana mwasi 5000 francs kokaba akutana mama leka okoleka bonta 10000 francs okozwa yo ye kobomela biso mwasi mbinga mwasi bwatiki ata mwana te nde ya na kati ya morgue babimisi makambo leka be eza yeta bandi kolela nusu eza yete batalokuta bazali tanso akosele makambo nde kaka kobimela leki na lupango babi akima atika na mwana lisolo euti Congo Kinshasa atika na mwana esika kenda eyebana te ati la grande scène est propre poison bola muzoba mawa ezali ngambo mutapesi na lisolo mamera ni beta lisolo na za Congo Kinshasa tolanda ko mingi beta lisolo même na bino bana poto biso bandeko toza na poto toza na chance mingi te na bandeko na biso oza na ndeko moko pesa mbongo koteka ndeko wana koya lokola ko il faut pièce mususu bango bazala rabongo okoloba ne okopesa to pesa punition yo muto zo sunga ya komi ko silikela et puis baza na réponse malamu te ba reconnaître bolamu te okopesa lo pesa lo bimukolo kozanga zo biso bando kenda poto sani bongo yo salelanga nini ngana dépendara na yo asoka za mukwa bina teka droit de nest nanga pona ole kozaka na poto yo ka ba réponse soki bo sunga sute botiki na vivara pona bata poto te mukotala bio muto sunga kita msu na bana bandeko nanga bolamu ezali zoba mawa ezangambo ete ya biso soki ya kopesa ezali opesi soki eza nango te ndeko nanga mobali kobebisa couple na ote ke opesaka mwasi mbongo te okoma paomi na mwasi po osungaka mama bino na Kinshasa osungaka papa na bino osungaka bandeko na ote bandeko na basi babota bana baza na batata na bango ndeko mobali yokanga bien
bana na bazana batata na bango yo futela bana ndeko na basi classe osela bango nyonso lingaka bango mokwali batata na bango kozwa le devant ndeko mobali kipe ya yo kia kukiangani kiangana bana basi petoza na maeli basi mingi babebisi mabala azobisa mabali ngana yaki poto na ikoluka yekoluka pona famille mais ozana bana poto négligera bana na yo moko lata poso mba sapato kuti sapato 50 euros simbi sapato kicho mati 50 euros pamba o kicho mati e fallait ba soldango e komata na 20 euros e 50 eze belé na yo somba moko mususu ok na ndako mba moko muta mitrailleuse na bengo ba mitrailleuse o komo raisonner fait na jelo konanga moi sina soki na magazo simbi saki o simbi pantalon comme na ndako mo regete fait na genre oza mitrailleuse tazi vita komi na biba mitrailleuse tazi vita comprendre eza kodanga na tazi vita o comme na ndako mitrailleuse o komi ko simbi fait na zonanga pantalon zeli nango bien lobi senti musala le kana genre tongo ke kuna bi mutu musa sombi yango moni otikala kana ba pantalon kala ya sike zate poni o budara po sombeloko wa muta ba mitrailleuse mais so ba bengi na Congo ndeko azobela ba kosita maladi badada anniversaire à moi na ndeko na yo au $100 otindi yo mo poso basket na kitoko basket eza cher ngana ko basket à 100 euros te so basket à 100 euros te yo nani po ba basket ya bana bapuna ngiza 100 matali kolo lingo so basket à 100 euros te siko bandulula ka makola baninga pona kusunga ka bandeko ya oye monani lia mela vieza moko to salisi bato mingi bazondima na bango bato te bolamu eza zoba mawa eza ngambu surtout na ba famille lota msukoma na rando na ba famille vando réfléchir au sala bango ni et l'autre côté peut-être au sala bango to bolamu bandeko na lisole uti kishasa epesi pasi tokomi kotia na ba poison na mwana ya mama na yo yango na mokilo confiance ezaka na isumasi ya bolamu vraiment eza zoba mawa eza ngambo poleke yaya yo kilaki mawa alobi ya kokende koteka bimi zoba bolamu asalaki banda koteka ememisi engambelesi poison en tout cas partager lisolo ete ya yo mutu sungaka mingi bondelaka pe pona bato sunga bato zo pesa pe mbongo bondelaka bato muso tinde ba mbongo na Congo bando pesa bango mbongo yo tika na molima mbisa kwa mbongo na maboko simbaka te otindela muta mabe mbongo mboka wana bazaka pa ba mafoto a grande telle bango pa yanganga bakanga ya na bango pa tindela bango kaka mbongo na mboka na tout est possible ete ya biso libanda na isumasi ya kufa tokutani mbala sima soki mwana moto azongi te partagez vidéo likez la na lobby bisous bye bye. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, la deuxième fois. Yango quand même na mondo ngesenga bien makasi ko tara ta qualité minisa la faute non le passe na comme c'est bien makasi bonjour ça va soyez le bienvenu merci beaucoup et na tous les vidéos bana na sina bino duka fils fashion était ka duka qualité lo ki sama na bino musique bana na Europe dans la toute timo na sala ki singa on a commenté a ko na bana blonde ça peut ça adresse na bino bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans à niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous avez bien accepté le bouton Makasi. Ma chérie, on a pour les dégâts. Vous avez la qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré la bosse, déjà les classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga ozana poso somba sous-vêtements ya kano gene. Collant et loko nyonso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene
olingi single pesa yo forme na mwa libumu benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu ezoma forme chemise evanda po esala bien ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya qualité ba marque ya propre toza na ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo bergine ezate toza na ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso toza na biloko na biso ya kosokolela nzoto toza na ba vernis toza na ba rouge à lèvres biloko ya kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din mama Irene na simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko deo ya monoko bongo te Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre ba mayaka pamba te boso mbaka na balabala te balobi oyo en direct de